Voici notre dimension du Congolais. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin en agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà balandi ya Info 16 esengwezaka ya biso tanto yeba ke boza liboso ya ba télé na bino kotala ba émission to makambo ya kitoko oyo chaîne na bino emisana ko proposer bino bo continuer ko s'abonner po awa masolo ezalaka vrai information ezalaka si avec mukuna awuti ko répondre ye moko nde balobaka ye moko liboso ya bazuzi tokosola likambo yango makambo ezoleka ebele na kote ya mambo ya théâtre na kasaboyebi artiste fâché makambo ebimaki pona ye tokosolola yango lelo tokosola ndenge ndeko na biso Vital Kamerhe procès na ye elekaki bamisu balobi procès wana ezaya mama na procès ya kosakana te l'événement de l'année meilleur événement de l'année bamisu balobi ke non eza ba théâtre tokosola yango kaka na émission oyo avant to solola émission oyo mutu oyo amesana kolanda biso oyo atalaka biso tango nyonso tokopesa ye mbote na ndeko na biso grâce mongai topesi mbote siko zali papa na Winner mongai topesi mbote grâce mongai na ibi kotala émission oyo na ndenge ya balamu tokeimba ngokopesa mbote na invité na biso mbote Mosengo mbote 16 mm tonton Mwinga garçon sérieux. Voilà ndeko na biso soto bengi yo tolobaka oza parmi ba comédien oyo basololaka bien na média ba o ba répondaka bien oza comédien ou loyenge te na yango soto luki to sala no analyse na makambo ezoleka na Congo ezapo moko na bino pe akwei na mutambo kombo na ye fâché soki na komeka ko relater lisolo pa bandeko balandi biso na ba information toza nango eza que ndeko na biso concert na biso akendaki ko sala ye interview nanda kuna ye ya lobi basala interview na chambre na yebite ba interview tina ba chambre e komi okote abona yebite interview na chambre mais e baluki interview e komi makambo ya mwasi na mobali oui basala ki makambo na bango ndenge batu nyonso bayebi basala ki papa na mama na bango nde tokolobelango na kati ya chambre après quelques jours la fille en question a se retrouvé qui enceinte yango makambo wana justice azwaki yango na maboko yango pe sengaki keto benga yo est-ce que papa j'espère que vous êtes informé na makambo wana. Ok, merci beaucoup pour na motuna na ngape na ka lisolo version wana oyo kaki wana ngape na ka lisolo que makambe salami. En fait, ce qui na ko loba par rapport à likambango fâché c'est un frère, c'est un ami. Bien que nous toujours tant sous chance de jouer na film moko biso na été mais na yebié que ça la amsa na bien. 16 omoni musala o to sala oyo batu nyonso o bayaka vers biso to ba approcher biso eza bato balingaka ko sala biso bolamu te. Donc mutu musa ko ya zo approcher yo donc pour yeba yo pour à détruire yo. Pour verso yo zo loba on dirait apparemment verso yo tozo que pas la fille mais verso est fâché na yo kango déjà. Mutu yo kango na mté. Est-ce vrai? Fille wana ba memaki na chambre ndé bazoloba. Est-ce vrai? Ba relation za la kiti na kati wana. Bien beaucoup ma interview pour accorder moi na moi si surtout bandeko na biso oyo bazoya na internet sika pour accorder interview okobanda ye nanu yaka na ndako akomi na ndako ono na salon omoni moyeto sala na salon ezate nazokima bato baniongo bato bakoya ko déranger nga to sala interview na chambre na ebite même ata interview Michael Jackson to mona nanu na chambre te ekoma na chambre boyono nde eza boye zela nanu mo mukie nga nazo ko accorder yo interview mais yo pe faut se pelisa nga nanu mukie ce qui peut la fille aza faible
to azobanga yo en tant que star ye pasali nini asepelisi ko sepela wana ekoyi pe na jour oyo ezake ba période to ba cycle eza ya mabe poto lo bande wana Prince Mongayo zoyoka biso lisolo oto oloba yango mutu esala makelele na Kinshasa pona nini kopesa avant opesa muninga interview fo obimane nan. Non, je ne pense pas qu'ils a bongo. Sauf que moni ba fille au pays lelo ba osala ba émission de benga bango ba chroniqueuse wana sincèrement ba fond na bango za bien te. Ba uteli no wapi beli bazo ya kaka dans lokola monaki muninga sala kiango kope yaki akomozo mwa ba code akomozo mwa bilamba. Eza cop na bangote bazana notion wana ti parce que ceux qui oui ceux to bitozo na lisolo ndenge lobby ceux qui ngane ko sala interview na artiste bon ko mati na chambre ya artiste na ndenge nini ceux qui na ndenge na keno na ndenge ya lisolo na ko na chambre artiste ndenge nini ngana ese ke photo suka na salon to suka libanda mais tant ko madame mamba ko na chambre c'est lo ndenge yo lobela c'est que la fille wana ceux qui to quelque part c'est que ils en a relation mo ça déjà na kati wana po yo yaki na idée ya interview to ko na chambre ndenge nini. Fiwana a commis na chambre parce que artiste hein le rôle yo oyebisi ke awa na salon azepa na yo muto la gise place pour retourner mission non yo oyebisi ke non na salon et aux amours makele les chambres ngeza na ngone espace yaka to ça na biso émission na chambre la fille pas en question azene na makanisi ya mabete abika ke chambre no eza na espace pour ça na bino émission ya zo yango lié ya tournage do site ya tournage Amona boye avant babanda émission yo commis déjà likolo nae. Ah bon en fait ils a pratiquement en thèse au mutunangai Jules Mamakabi depuis Paris à Lobarango ça pratiquement en thèse donc mutu oyo aye na esprit ya musala ceux qui ba comme ko changer vision ba comme ko changer idée so ka un esprit ya musala a koboya ceux qui réellement la fille a un esprit que no ba sala émission nande onanga fâché ceux qui soi-disant fâché mais maki na chambre alingara boya donc ngala mona ke no li solo wana ezali biloko mo eza monter ezali pour moni lelo ba te belé ba linga ba nuire ba artiste ba te belé ba linga ba nuire aye pembeni na artiste ya sepelaka na yo asala ka be mission ma belé or azana eloko moko bazo bomba na se po aluka nuire ngala mona ke no makambo nyonso ezali juste koluka ko nuire fâché parce que ce qui la fille asala rapeda musala ndenge logique ezali ata yo 16 ndongo za boye so go sala émission ta musuna mama chaque to na mutu moko boya mwasi ayebiso bo ça va le roizanda kunanga to kota na chambre ata yo mo na ndenge pena na bio sala musala olinga to batenga na ki mama chambre te na ki poto sala musala mais tant la fille soi-disant abi ba komisa keti na chambre c'est qu'ils a mambi ya chambre kati za peut-être bazaka déjà na relation moko boye na président fâché ba yebani basola na bango bien mais yalinga me mango na anglais mo polo aluka nuire ndeko na ngabo na yebi ke makambo wana loko ekomi déjà na maboko ya l'état na yebi ke l'état na biso bazolandela ngo na yebi ke makambo wana to retirer makambo clair to comprendre que non la fille ezali coup moko ezali monter voilà ngana ko loba ke ezali coup monter te pourquoi pour la fille koyoka o eleki na la fille ba ji oyo ba melaki déjà ezali déjà na drogue na kati do ba droga ki la fille ti akomaki na chambre azo yeba lisusu te akomi na chambre ndenge nini ya se retrouver kaka komi déjà mutakala hein to utiliser ba mot oyo et ko permettre que l'internaute na biso ba comprendre a se retrouver ki na chambre akomi déjà mutakala hein déshabillé c'est là la fille azali sune logote donc ezaki déjà eloko obino ba artiste bo préparera comme obi ko yamba fille moko boy obi ke fille wana na kana ye déjà kala olongoli na compte ya makambo interview o komi mbala moko makambo ya obi manaye donc ezali déjà coup ezaki fille muto a préparer ki coûte eza ndeko na bino fâché muto a préparer ki coup na ye. Non je ne pense pas parce que moni fâché aza moto yo asa musana et bien moni lelo batu balingara batu makambe simbate lelo déjà osala musana et bien batu ba apprécier ninga osala musala ya on a lobaki ane banana bakeza na batu mususu ba approcher biso bayaka poka baza batu na biso te azo approcher yo po azo linga yeba yo comprendre point faible na point fort na yo po ba ndenge ni na ko frapper yo donc lokola makambe comme na l'état moni terrain 16 mm terrain mo glissant nani fasha dans ndeko nanga awsala même musala nangai donc na kokeni na bandenge mo boyete parce que nde balobaka libanga les huit chakunda ke ko sekate mais ngane na mona niveau zo défendre fâché c'est comme si yo pour ça il a makambo wana te ba défendre fâché te na défendre fâché elo eza mabe mais yo zo défendre kaka fâché non cordon makambo yo 16 makambo yo comme dia na l'état mambo version zo lobana za version ya la fille jusque là ngana yo next version kasi on lobité c'est que président fâché pe
na quoi ne peut bazo samba déjà c'est que yé pas ça na makambo yé pas lobela yanga na tuni question ngabi mutu ya kipo osala musala na logique tout ça l'émission to keno na drogue non tout ça l'émission mais yo une émission tu vas na salon tu na surtout qui na chambre oyambi dans ozo proposer déjà dans ozo proposer que to kene na chambre déjà dans oyambi boyamba batu bocha bopesa batu moi jiamela jiamela donc na jiwana déjà aussi au préparer du terrain le type peut se retrouver na chambre. Donc déjà. Ah, n'a limité. Moi je ne pense pas parce que déjà n'a que Fachava na no yemo côté, c'est que avec écoute batu bazalaki. Bon ngana yoka ki ngana version ngana version na yoka inoka ki no achela ki soit disant achela ki yango na chambre. Mais yo lobby na salon donc moni que non, c'est que l'état comme te retirant au clair mais bateau ba ça la artiste bon ba linga ba nuire artiste. Boutique Marambo, on a tout ça, tout ça, Congolais, il faut tous se soutenir. Il faut tout chana poids. Marambo, tout quand on a artiste, soutien, Bambo, comme soutien, Carabiso, Kakawane, Mamba, Bongo, Zalara. Dans les Cambouyan, on a Bino, à Salara, Moussalazo, c'est Pesabino. Allez, Matissa, Ango, commission, on a bandé, mais c'est pas vraiment gentil. Et ça qui est au côté 16. Voilà, papa na winner aux Olanda Bisso, papa na winner grâce Mongai aux Olanda Bisso, et Siko Zali, grâce Mongai, il y a déjà que. Côté ndegono fâché akangaki mwana bato asali baje moko oyo eza pena kitoko te mais kotala mosengo namona ka chaque fois babimisa mutakala tolobela ngonde wana mutakala ya pasteur moko boye opesika pasteur raison babimisa boye yo au défendaka bato donc c'est que surtout sali analyse to komona peke lobi pe to ko ba vidéo na yo nga uda ba de ce kingo na ba kata osuki la Dubai se pedi na ba sona ngate donc eza ko tupona bongo te cordon c'est omoni tout ça ba bantu tout ça ba africain logique lelo to komo ke nango eza logique biso ba bantu to za nango ti lelo internet komi ko bimisa ba biloko mususu oui biso tanto ba no kola na ba quartier to yebi ke neza ta mususu père mo bo to yebi ke no père wana ta mususu bimarana ser mo ba za peka na veni. Mais makamba bongo eza makambo bako bimisa ngo na poisa te eza makamba mama mikolo nde bavandaka basolo liango babomi moto wana biso ba africain za bongo makamba na biso to bimisa ngo ti. Alors déjà tangolo ba fâché c'est un frère tant na banana bi fâché c'est un frère donc nakoki jamais ezala asali malamu ezala asali mabe nakoki jamais na leka na media boye na banda ko condamner tout na banda non il faut to bandingi nini ya ko mema makambango parce que le quoi makambe komi déjà na l'état et qui est bien tant lo biso ya ba pasteur ngai na za chrétien na logique na ngana yebi mosali nzambe azali na mandat o nzamba pesa ye bien kaza motu akosa ape gaffe mais makambo na ye nzambe nde moto akojige ye ngala koya te na media na bana ko condamner omoni mambasali non woni za makambo na ye na nzambe na ye voilà na liens ko na tuna ozalaka na mwana mwasi to mwana mobali ngai mwana botaza ya mwasi to mobali aza mobali voilà soko ozalaki na mwana no ya mwasi et que pasteur na yo a violé mwana no ya mwasi okotika nzambe ajige moi nanga mwasi pasteur a violé pasteur nanga a violé sincèrement nazo bisayo que tokeni na l'état et puis nzambe kaka ponga na kusena sali justice nanga moko 16 et ezala pasi nazo bisao boye oko dénoncer déjà que za mabe et puis oko kene nango na l'état sko bana ya baninga mususu oyo bazo violer bango bazo kende na l'état yozo linga kaka ba okokiko dénoncer mabete donc so balobi soki o dénoncer te c'est koza d'accord na mabe wana mais ba dénoncer mabe na début ba dénoncer mabete soki koli cordon soki déjà gafa liboso soki ya ona biso na bifi wana akokoma na chambre ndenge nini soki ya yaki na boule ya kosala émission pour muto ye na boule ya kosala émission akokoma na chambre te tango ya komaki na boule ya komaki soit disant pour nalo ba soit disant parce que j'ai pas de confirmation soki ya komaki na chambre c'est que zaki makambo ya émission ti c'est que ya ka déjà cop na ye déjà mais jour wana ndeta mse tombaki bien tene ki na ndenge kendaka na pour muto ye na logique ya musala 16 akokoma na chambre ti akosuka na salon oyo awa tozoloba tokomi déjà na étape ya mwana mwasi aza na zemi so ndenge aza na zemi soki yo po fâché aza ndeko na yo ndenge lobi mais oyo pa zwi zemi aza pe leki no ya mwasi mpo na yo
idée nini ekoki kobima wana po esilisa makambo wana. Bon, lokola soi-disant des balobi que la soi-disant eza na justice fille aza na zemi. Voilà. Bon, lokola fille aza na zemi. Et il faut oser la ne bazela non moi ne faut botama pour rien ne prouve pas que zemi wana eza fâché, rien ne prouve. Pour aza moi si to lo batiki mobali na ya zakani zaka fâché soit donc nandimi pété je ne pense pas. Donc il faut oser la non moi na wana botama pour baye goyeba soki azali prena moi na fâché to payer moi na fâché ti. Donc le roi na zemi il faut méthode rekenanga pour to rolongo ba rolongo sa mutu zemi te parce que ko boma mutu na si na l'état na biso balinga bloc on a donc il faut to zela moi si ya bota et puis tant robota ne ba goyeba soki réellement za moi na fâché to moi na fâché ti. En même temps na rosa charge zemi wana. On a l'état ne ba goyeba neni ba kabola ngoponga na goyeba te. Papa to vanda na Gishasa. Totika ko se voiler ba face so ekomi na étape que photos de la mwana abotama muto azwa charge ya mwasi ezaka nani. Bon ce qui fâche azui charge wana ce qui mwana esali que mwana wana botama za mwana fâché famille ba kozongi se laye bon na ezala bongo na pour l'instant nani azwa charge wana ce qui eza bongo zemi wana ndingo lobby zemi wana ezali c'est que il faut bazela nanu bazwa charge fâché azwa charge en attendant la fille à bota. Alors tant que la fille à bota dépense nyonso faut qu'on notifie ngo. Tant que la fille à bota des familles siko ceux qui moi na za fâché la famille ba kozongi c'est la fâché dépense na nyonso ça dépend na mwana bango. Mais et ça livre vraiment soni na bino artiste congolais soyi bokomi ko violaka batu mutaye ko luka interview e pana yo interview ane bongwani na film ya porno to bande ko bolimbisa nga déjà ezo déranger ngai e bongwani na film vraiment eza mabe o ezo leka entre Joseph Kabila na évêque Muruna oye bien ngo. Ouais, nazomona pena na TV ne biso total la TV tozomona nde mambezo kende. Voilà, ngana okene no direct poto to se comprendre. Ndenge yo yebeli justice na biso. Est-ce que ba okoka ko interpeller pena to mona mnake Joseph Kabila azosamba na Muruna. Non mais déjà ndenge loi na biso et le beli que non il faut nani le président Kabila honoraire plutôt aza déjà na aza sénateur donc aza wana loi na biso izo permettre il faut balongole alonga non sénateur pour qu'il ne samba déjà ils accusation moko boyo et aboutir on est le côté pour tous les Congolais faut contribuer pour na élévation to pour na bolamu ya mboka na biso donc un sénateur à vie a robimana revolver ne na victoire abomi ata 10 personnes quand 10 personnes balali donc il faut sénat et décider pour ba mettre na justice na flagrance ndengwana ambassadeur Mosinga marambo 16 ans lukilanga non en fait sikoyo wana sikoyo mabeto tozonga wana sikoyo tozonga na loi na biso ya mboka mibeko likonzi oh mama F Bazai balobaka mibeko likonzi mutezo protéger bango bongo c'est qu'il faut sikoyo nde ba continue biso ba revoir par rapport à marambo lobiana parce que ils normalité est-ce que na cas ya flagrance bazela lisusu nini parlementaire na cas ya flagrance bakozela parlementaire bakuti déjà yozo beta bato masasi bakozela parlementaire bako interpeller yo mbala moko sikoyo mukuna asali plainte na ye contre Joseph Kabila azana ba preuve na ye o ya lobeli est-ce que il faut nanu parlement au Sénat et ben nanu immunité parlementaire ya Kabila ou bien bako benda ye pena nanu asambi après maramusu ba otala mosi 16 casquette olingo pesanga wana donc nanga pena casquette mo trop politique parce que nga pena na domaine na bamba politique naza vraiment innocent mais sauf que nga na yebi ndengo lobi wana eza logique te flagrance wana eza logique te mais nga na yebi mibeko lokola biso na mboka na biso tutamola kaka na mibeko likonzi eza ko protéger sénateur à vue donc lokola mibeko likonzi eza ko protéger soki balingi to zala to longola idéologie wana il faut kaka bango bato ba votaki mibeko wana bavanda po balongolango parce que nga casquette olingo pesanga wana le terrain on est trop glissant makasi na ko kapelati mais na ebité ba congolais bobo ya masolo ya mboka na bino ndenge nini po ndeto aboto beta masolo ya Brésil té
hein tobeta masolo ya Brésil te tobeta masolo ya RDC alors oza na droit ya kobeta masolo wana tokei ndeko mukuna toboya te premier dans ni cordon omoni lelo yo tu na question ngana répondre mais aux internet bat barotalango bat boke nango mutu susu tamsunga na koloba lelo mobo na koloba vrai na koza la sincère na likamwa na lobby mais mutu muso kotalango a interpréter on nenga mabe webi ka mamba politique na mboka na biso donc tozana nous gêne toana talaka landra zana mwana na muke et comme mosengo baleka ki neso ki nini so basala ki tout ça là et comme mbri voilà ndeko mosengo tozokende malembe mais tomoni pe mukuna yepe na tourna ye bafundaki ye bafundi ye epai ya mama oyo soi-disant na bilili po elongi na ye ezomonana te na bilili ke abizaki na ye aza mwasi ya ancien collaborateur ya mukuna oyo akufa. Est-ce que ba témoignage ya forme ndenge wana kobimaka na banzuta ya pasteur eza vraiment digne? Vous savez, ça fait pitié netinga sincèrement na kama parce que les gens ngani na yebi muto aza chrétien eza muto azana logique moko boye azana ndenge oyo akoki kotambolela un vrai chrétien. Alors koyoka déjà babiloko bongo et pas pasteur quelque part et ça l'a bien été mais loko là on n'a pas de preuves parce que la preuve vidéo wana ezali etamboli mais vidéo wana yosolo ba vidéo wana mais quand na vidéo wana bato de mentir on ba vidéo wana ezali vidéo triquée vidéo wana vidéo patati patata yanga na keka na logique ya chrétien ngana yebi moto asambelaka moto aza mosantu aza moto oyo neti na ba pratique bongo atakutu ko akize ya pambe ko komate po aza mo Christ. Alors ça fait très mal comment on a moto yo to yebi kaza mo Christ ba taxer ba la imaginer na bandenge wana. Alors ce qui eza batunde bazo sala bongo eza gentillité parce que ba sala nzambe ba sakana na bangoti mais ce qui ezali eza ba image wana eza vrai parce que tout ça ba image eza vrai mais eza ba acte moko batu ba kolemba ko sambela batu ba koyoka dégoût ya ko sambela parce que à quoi sert bona ki l'église or moto azo kambanga ye mo azo tambola bien te. Or moto akambaka ndi fois à l'exemplaire donc bango il faut biso baote ya bango de baote ya biso ta la père spirituel atambola rabo ta la père spirituel atambola parce que so yo mo père spirituel maramba bongo na lobité que ça solo maramba bongo mais ça fait très mal état que chrétien donc ça fait très mal. Voilà na tozo komi kokene malembe na suka ya lisolo na biso ndeko nanga mosengo mona komi ko douter neti. C'est comme si ba pasteur na biso oyo bazana Kinshasa oyo toko bana taxer bango ndenge moko na miyibi ya zando. Pourquoi na lobi miyibi ya zando? Po miyibi ya zando bayaka pona ko nuire moto. Quelque part pe ba pasteur na biso omonite ke bazo nuire bandimi na bango. Makama mitakala nyonso to ba sex tap nyonso ezaka ba pasteur ba chantre baneni. C'est que bonzambe na Congo to lobato na Kinshasa eza ya lokuta. Ah bon eza lokuta te menga na yebi nzambe soki azo élever pe moto moni nzambe soki pa komi na dimension ya kotombola moto yeba ke ba komba ya moto koma makasi moto soki akomi na dimension ya komata yeba ke komata ezaka ya pamba te ba ke dimension pe ya mabe e ya ka trop. Le problème nangande yango mais total nan parce que moni et décourageaka makasi bato belé lelo bakoma ko éviter bakoma ko boya mambo église bato bazaka ba antichrist déjà bakoma lo ba moni sikoyo ba pasteur na bino banani na bino mais na yebi que il y a des gens où il peut ba vendre pour ba détruire ba nzambe pour mabe lelo to bomba ngote mabe lelo comme ko dominer mabe tant mabe comme dominer au sala ni ba luka ba détruire ba o ya nzambe po mabe wane renye balo bageno ba bango nyoso baza ndenge moko seke bonzambe ezati dans réalité yango wana. Voilà ndenge na lobaki tokomi kokende malembe na suka ya émission na biso Mama Véronique les Normands tokomi kokende na biso vraiment na suka ya lisolo na biso na pesi mbote esika ozali mosengo ovandi na komini bangai na za ngiringiri ozana ngiringiri bando vandi na komina ngiringiri aussi moni combien de personnes bakangi na coronavirus. Bon en fait ngane tingana ngiringiri na moni no mututi mais to tata na ba TV kande to mona ndeza na nini na ngiringiri
nano moni mutu te ebongo na ba relation na yo za nango si omoni mutu nini na ba relation oyo yebani na bango ke mama na bango to ya na bango bakangie na coronavirus te na kina na moni te mutu te na moni na mutu te sikoyo comme nano moni te soki batuni yo coronavirus na Kinshasa ezali to ezate oko répondre ni ben na répondre bon Bible lobi na biso to ndimata to moni te na tuni na yo mutu par rapport ya yo na entourage to environnement ozovana te mais il faut tout le bagage ça existe ils exister parce que ceux dans le bien exister coronavirus ezate c'est que naza à la contre to naza contre maloba ya bakonzi pour ceux qui bakonzi balobi coronavirus ezali bon ngai peuple na loba ezate au mote ke ngai ne na tamboli selon maloba bakonzi te bakonzi banga na environnement na nga place nga na vandi na moni mutabeli corona te mais bakonzi balobi corona ezali et puis na bamikila poto to za na batu bandeko bazobeta so lisolo ke non corona ça existe tout ça na ba ozana Kinshasa phénomène oyo mutakufi bapesi batu $2000 pour ba récupérer corps bachango na compte corona ozoyoka ngo tozoyoka te corona na Congo na biso toyoka makambo ebele ya kosakana te Congo na biso za la bongo do soki limva moko yé il faut ba créer lango pe histoire moko ba créer lango polémique moko nazoyoka kaka mais ngano na moni ebembe oyo ba pesi lango mbongo te balobaki ya corona mais nazoyoka po na ki na biso makambo nyonso za normal makambo nyonso ko salama tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso natalaki bilili ya Vienga Dios na yambaki peleki ya mangwao na plateau na ngai pona yo po yo za comédien na mangwao na ngadiadia nani aforma muninga na mangwao na ngadiadia mais ngana ebi à mon humble vue na ebi que non ve mangwao maître Pai grand yaya ye wana bango no sona babima na école na ye eza ngadia da bima na école na ye ndenge nga na yebi mbalo somba bima na école na ye esobe abima na école na ye base beli babima na école na ye bike bango nde baza ba école badon bango ba uti pe na école wana voilà ndenge yo yebeli siko koyoka ngadia dia abenga mangwa upe ya sonam ndenga kufike aza général na ye eko salondene on eza ne balo ba bitumba banzoko bitumba banzoko donga na matiti donga ifuna na nkese kaka donc na ebi naza kutu na likambo lobate na popo wana donc na nkese kaka voilà bandeko totamboli kitoko na émission oyo na sima caméra ezalaki Eric Makanzo to komi pratiquement na suka ya lisolo na biso mais avant to koma na suka bambo te salaka moi bien avant to kabwana. OK, merci beaucoup na pesi na nous merci na yo moko na Info 16 Mobimba na kande zalaka na Eric Makanzu na sima caméra na pesi merci ebele na batu nyonso oyo bazwi libako ya Orlando biso na pesi mbote ebele na Jules Makabi depuis Paris na Sabrina la diva depuis Paris na Gisèle la braquinoise depuis Allemagne na pesi mbote na Mireille Ngainde Ngambe à Paris d'autant azara na mateta azara Ngambe à mateta tanga komi na Paris komi Ngambe à Paris Yannick Toula mon ami depuis Paris Arnaud Jérebeno depuis Paris na pesi mbote na Bélange Tadi depuis Canada Christelle Ndongala depuis États-Unis na pesi mbote na batu nyonso oyo bayebinga obalinga ambassadeur Raymond Singa na moni koto Flavio Singa na moni koto yo Nzubile Singa na moni koto Modogo Singa donc na boki famille Singa nyonso merci beaucoup ambassadeur Raymond Singa na pesi mbote na batu nyonso obayebinga obalinga ngai donc voilà merci beaucoup. Voilà bisope toke repesa mbote na ya welisionga mbote no ya ngwana depuis Paris na Zowenkiambi mbote na yo ya ngwana mama Véronique Lenormand Véronique Lenormand bambote na yo ebele tolingi yo mingi na Info 16 avant de clôturer émission na biso na pesi mbote na grâce mongai papa na Winner mongai to pesi yo mbote esika ozali vraiment nzambe ya batela bino kaka na ba makambo confinement oyo kala mingi te to kozala to solola ndenge kaka ezalaka pona lelo to sukiawa botikala malamu. Notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité.
n'est jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage deuil